Beauté, shalom, salut la famille, en tout cas bienvenue sur notre chaîne Famille Libota News Télévision. Vraiment si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois ce qui est vraiment tout publié, en tout cas et comme il a bien la famille. Je me présente, je m'appelle Nadège Yamba. En tout cas, nasala ka émission nanga, nasala ka analyse nanga, o ezali etali ba comédien na biso na bien nasala ka analyse nanga ya ba comédien o abengami comédien. En tout cas, tout ça kana pona kolobela bango ba actualité na bango dans le bon ou dans le mal. Tout ça kana pona kolobela bango mais particulièrement tout ça vraiment pona belle vie quand il a patron na kolobela ba film ya belle vie. Oh, azo sala parce que azo sala msala kitoko. En tout cas, vraiment, nous sommes famille Libota. Si vraiment vous êtes aussi famille Libota, en tout cas, n'ayez pas beaucoup hésité pour nako. Tcha, moi j'aime na yo moi commentaire et que ça la bien. Ah, balobi na vie, il faut que zalaka, faut que pour na kisika, oh, ngana zaka ni chaud ni froid, zalaka bien te. Même na Bible, c'est pas permis. Mais lingano batu nyonso, mais kota ko pona, il faut zalaka na choix, c'est très important dans la vie. En tout cas, la famille, sans plus tarder, na koyela bino to mekana ko sur la vidéo o bomoni ba vidéo ezo circuler na écran na ngai to moni vidéo on a théâtre na biso to tala balobi second choix yango na cheli bino ni nango affiche nango likolo o eza na ces films nango je suis sur comme je regarde les films de Belle Vie donc ils a premier épisode na biso oyo to tala ils a premier épisode yango na nde ils a na se wana o bomoni écran na nga place oyo parti oyo ezaki parti à Belle Vie na Gesho par rapport à place wana eza place à Belle Vie alors Gesho mutu ateki la kaye esika wana alors ba propos teni oyo toyoki la fille oyo soi-disant Abakouk communicatrice Abakouk oyo bazalaka lokola bambinzo parce que bon bazala bako bambinzo donc aye vraiment la ba information na moko boye bandeko nanga alors j'espère que batebele ba 8 ans kolandango alors biso ka nde tolobaka toyaka kosala ba recadrage na biso toyaka na ba vérité na biso bino boye na fausseté na internet biso toye toluki vérité toye na vérité musala topona yango wana nga vraiment nazalaka mingi mpona bato bazoya koloba mabe mpona bacomédien bato bazoya mpona kokondane bacomédien en tout cas tosalaka na mpona koya kodénonce bato wana nyonso mabe alors so totali bien place mabe ezali eza na nka bakouk bato ya sila bacommunicateur na ye na bafane na ye baza vraiment nayebi te soki dio na bango basalango ndenge nini so basigne mpe baimpact je sais pas parce que collaboration bakoma nango na bafane na bacommunicateur en tout cas ozwa ide te alors bandeko na nga baza ebele oyo balandi filme oyo mais famille Libota pe mususu o bazaki confuse bazo comprendre te ba audio ebimi ya Belle Vie sans pourtant ba comprendre que ezali film na biso moko o esali ke loba binisa ba audio yango na biso atanki ba pandisango o pe tozaka wana pona ko lobela Belle Vie en tout cas tozaka na recherche ya makambo so pona ko ya ko dénoncer pona ko ya ko lakisa mokili makambo bazolo batala ezabwe donc toyaka kopesa éclaircissement bandeko nanga alors sans plus tarder la famille na kotiela biso bolanda na vidéo oyo ya la fille oyo asalaki émission na ye oyo atie ba audio soi-disant Belle Vie agangeli des mères alongoli des mères bandeko nanga na kotiela bino bolanda après avoir kolanda wana na kotiela bino pe ya film boyoka ya film ndenge elekaki et puis tosala analyse en tout cas c'est vraiment triste na makambo eleka na communauté na biso mingi na bakuka mingi na bato asila na loba ba communicateur asila na ba fan na ye c'est vraiment regrettable ba makamba boye et ça kitoko te mena loba sima na ochana otolanda et puis to meka koloba makolo pusera to abarge marke ya makambo o adashenya salaka makolo pusera bebe babi me mama yufuta mutu wana bebe mutu na sera kasi la promotion bebe mutu no wana asinga ya bebe to meti pokwa ya bebe de kala émission aloba makolo pusera mwana na yo attaché na zo finga yo lo beloko te yoka kolela ya makolo pusera ale na kila kuna nini si on n'a pas jambon, on a pas jambon infra, mais
ça va. Devant le public, on peut attacher des presse, oui. Mais ce qu'on peut ça qui est attaché des presse, c'est déméré kangourou de Midaka. Pour ça va norme à cause attaché des presse kangourou ça la route. Parce que la ligne que l'on démontrer mauvaise foi d'injustice et communauté. Stop. Kangourou de Midaka, tu es une menteuse de Zamito. Batebele basa musala ko basa da bafuta bango batebele basa musala ko bakabula bafana basta batebele basa musala ko bafana bakabula bakabela bango mais yo to sala ngo on a démontrer injustice. Pourquoi tu es une menteuse comme ça? Yo mo boni faut pas benga na posa mutu malamu yo si bafuta ko pas. Voilà la famille wana tolandi mwana mwasi oyo asele émission na ye maloba oboyoki Bellevie azoloba ya kamati a joué ngo soi-disant audio ebimi que Bellevie a bengani demer Bellevie azoloba na demer azokangela demer que audio ebimi donc azui film o Bellevie azosala maloba o Bellevie abimi sina film o alobi na film ya joué ngo transmettre ngo et comme audio et comme voice o ezaki ebimi nde babesala ko bisa mature de ba comme ça mature pourquoi ko kosa batu que zande Bellevie azoloba pena na demer boye. Or que ezaki filme bandeko nanga sikoyo tolanda contenu nango na filme ndenge eleki et puis on se retrouve après eza passe c'est la tête que mon soit bon, c'est l'eau, on a pas jambon. Yo, bani baba, tiens, on a pas posé moi un franc. Alors, comme ce qu'on va boulir, ça va pas. Ah ouais, mais on a raison. C'est ça, ma tour. Même tu vas t'appeler. Neti bo bani ba otanda yo fan dos otanda te mais yo ko no to so na to na to to ezani na to ezani to bani wa mo no to 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 na ko na ba to to ba jete oh yo kan to to kan na to yo ni sa esa mo na ba tulu abo pa to to na kala ko boss na na ba boss o na kana pa mama abia mo mo ti ba sa kan yo na mo mkero ti ka blogo wana o mo no so na yo so boss to ga ngana ko ko mo mo ata ban ta yo gina ko la dimi e ba dimi e ba dimi we me ba sana na sana to ba na olungu lao kwa zo mto tumbal wanga kazo mto tumbal o mai muda oluka yo algo nini mais si longo yo yeah o be na ba chance na yo faut travailler peut être ekende ekende kifuruka nana banda ekende ene lo de totala. Voilà la famille, on est dans film, la toute autre dans la chaîne, il y a Bellevie TV, second choix. En tout cas, ils ont fait meilleure façon de balaba. Oh, Dieu, ce beau tel film, il y a des beaucoup de qui la film. Oh, tel niveau, oh, bateau, comme qu'on soit malo ba Bellevie pour que ba que ça les lango ben mission pour baloba que ils ont voice et bimi, net le baka voice à Bellevie bimi pour azwa ba vie pour atalama. Et puis ce qui est curieux. Et ça, bakouk au bazar très intelligent
po batalaka ba film à belle vie. Ba mona ki pe place oyo. Mais bazana pona ko commenter pona ko ba ki abenga li pende aso ba tie pe ba commenter mais batalaki. Baza ki occasion ko tala film o ba po batalaka. La famille tala niveau ya ba communicateur asila ba komi nango. Oyebi des fois na komi ko mona ba audio nyoso to bona ko bimaka o. Peut-être que musu pesa ngona ba tie ba film photo comme kolandela ba audio vraiment à la loupe parce qu'il est capable de cause ba audio na ba film muta sala ki théâtre na etam ba film ka baza pe capable ya ko bimisaka ba audio abatu soit disait ça ba audio mais ba audio des film muta sala ki ba on ba chango sous forme audio osomona tala niveau to komi obinga penani na moni makamba ba en tout cas et pe singa ko banga. En tout cas, pour les comédiens, peut-être les a pas, c'est pour les londimaka, on voit ça monter bimi, ndenge bimaka wana. Nous avons la difficulté qu'on dima parce que acte o ba sali o yo acte moi soit sali et la qui déjà niveau. Alors, bino babakouk, o boza babakouk amayele, bo comprendre des places ni to komi. Tant ba bazo ba ke si la mtazo bo ma théâtre bozo ndimate. Parce que avec telle de personnes à boyer, o bazo lobelaye o bazana posa ko nuire baninga pour aimer mabino wapi sikoyo ceux qui demeurent en on a belle vie ba kabwani ya bino ni na kati e ko sala bino nini fumo ka batu moko batu aketo batu mitema be bazana posa ba kabwana ceux qui sko ba kabwani ya bino ni ata ba kabwani so balaki na contrat on esili et là on est esili raté so contrat esili bakambo na bon mais belle vie otika la ka belle vie yo reso belle vie bakambo na bena demande famille bote boy belle vie jamais pour ça na ba msu bazala wana pe ba longo ba kenda belle vie atika la ka belle vie pour bino boya ko lukati na niveau ya koza audio maloba o belle vie so bimisa na kata film na ye bino bo jongo bo utiliser comme audio. Pourquoi retourner ça? Bato moi bimi ridicule ende ko moi so bimi ridicule makasi. Et puis ce qui est grave, na ba dire na place belve lobi na la maman te na la tata te. Azu sou maman comme maman Olive à côté ici na kati pour dire que kasi maman Olive azwa ka ozo lelo za na maman te tata te. Maman Olive azwa ka yoti. Et là on que na ko sa pa maman Olive. Tala niveau. Ce qu'on bien te boloba bo kanjani beaucoup misa maman Olive to bo dénigrer maman Olive pour ko ti na makababu zoba. Tombo coach à maman Olive si la denga za la zo mona te to na kepe pas Vincent tant yo côté ici maman Olive na makambo oyo ko loba ya lokuta oyo ko bimisa soit disant ba audio ya belle vie ozi maman Olive na genre yo côté maman Olive Vincent a monité po ya ko loba tika ko maman Olive a monité toi lobela si la ke si la batu na yo bazo ko toucher maman Olive des fois boye ba makambo sala Babakou, ba communicateur asila. Boza mayele parce que eh mi sabinu ba base. De bo ba basse moko non na mona te. Ni fo bo sa ba émission na bino ya boye ya ko zwaka ko lukaka ba fausse information pour na ko bambela batu. Et so pa bino. Mais biso pene to za rôle na ces anini. Ce qui bino boye information ma bébé so to kende pas à la source to zui. De ko la. So mo ni la sali boye. Na ko la sa batu. Niveau ya buzoba na bino to ko la seno niveau to ko panda vidéo au niveau buzoba to ko chango partout pa to kangisa ona o belvi maloba belvi lobina o yo lobi obimisa lokola audio to ko panda ngo poto talisa mokili niveau bozo luka mwana mwasi o belvi niveau bopanda ko luka bo ko kepete nzamba zo kote toujours ko pambole me bozaka kawana bo apena ba ndoki moi ki ndoki nemno ndenge zo bime ki ndoki nemno ebime malembe tibo ko mana suka na ebisa ki bino ba touchaka mwana nzambe te ba tunyo so na vie ba ba toucher te alors ba tloka ba bevi ba toucher te bino ba obo oser ko continuer toujours ko toucher belvi na makambo a ebeli mutu na makolote ya to zakaka awa boko suka mabe buta niveau ya batu futa sali film et puis obangi no tete ke film ngo ya sika et ça batu bazo tala na moment obangi atate oziongo pena pona ça ozo ka ba vie na YouTube bolia bambonga masumu niti ngabo na ko démentir na ngaka na tikala ko lia mbonga masumu te me bino au moins bobi ke bokosa na bakomba batu bolia bambonga masumu en tout cas vraiment eza pasi bandiko nanga et ça la pasi na soni au peuple ndenge nini
oyebi makambo bosala boridiculize nde sila so boyebaka te bino bokanisa nde bosala bomatya sila bomatya te parce que boyinisi sila na bato ebele bato ebele batiki kotala théâtre parti na bino bathéâtre sila parti na bino bokabolisi sila yango na bacomédien parce que mosala ya azosala eza mosala moko fo azala bien na bacomédien ntango bino boolukela bacomédien nyonso bokosela bango makambo na internet bacomédien bakomi kokima moye mosala ni avance eza te toki mpe sokuna filme na bino epuis film soki deuxième chaîne asila o bazwi deuxième chaîne asila babandi kozongo soki basali nini nde bomesana koloba bake baloba kutu nini yango donc bozaka bato moko ya intention mabe kaka foti te bato bazaka na intention mabe kaka pa bato eza bango moko makambo basalaka mpo moto asalaka likambo wana te komba koki kozala na intention mabe pa na likambo wana mpo komaka na intention mabe ke basignale voilà basignale video basignale chaîne ya sila bavie eza lisusu te deuxième chaîne ya sila famille libota bake basignale yango yaya mpo esala biso nini po esala biso nini biso moto wana kandi star kuna bomoni film ya masere ndenge ezobeta kuna donc gt belvi azali na de chaîne tongo siko tokena do bino bozalaka boyaka na nsima do boyaka na nsima na biso boyaka na nsima bozalaka na nsima et surtout na molimo boye nango na kokosa bozalaka na nsima bozalaka na nsima eza pasi eya pasi mingi mpenza mpona bino bacommunicateur asila bozobebisele mosala bosi bobebisi kutu mosala yango yango awelisi ake kocreye chaîne ya mibale aye na chaîne ya mibale wana so ekomi oyo ezotalama lisusu te baotala ndenge nini bansani te bato bakomi koboya na azala sage alobaki te na lingi na ye azocontinue azomona ngo lokwa ezomeme nani yaya toza kaka tokokonte une année 2 ans 3 ans toza awa totaka ndenge internet yango ezokende yaya moto akima te tozalaka nde tookende kaka bongo bino na mensonge biso tozoyaka korecadre bino na mensonge biso toye na vérité boye na mensonge biso toye na vérité tokendaka kaka bongo totala siko ndenge esuka tokotala ndenge makambo ngo ekokendele mpe ndenge ekosukela. En tout cas, ça passe. La famille, bon que côté la film, oh bon la émission la fille, voilà bon la pe film à belle vie, bon la premier épisode. Bon que côté la belle vie TV, bon comprendre makambo, biso to lo balabino, bon yeba, tant te lo balabino, bon la batasi là, bon dimi la rabiso te bon la niveau, dégâts bassesse, et ça passe. En tout cas, la tiki biso se retrouve.